de bois kende yebsa na mokili ke bato babungi nzela. En tout cas nzamba sepelite na comportement basali na nzambe oya génération oyo na se ya badina bali iwana nzambe moko alobi asepelaki na période ya badina bali mais ba onyoso basali na sima na ye yesu abi yebsa bango na sepelite babongola liso mitema bolela na nzambe botia bashenu biso nyonso tolela. Donc, la prière na biso nzamba zo sepela te to sali mabe ya mingi to zo te évangile te grâce on a zo lela chaque fois pour na yo et collègue awa na ba benyo magicien te mais na tamo ba lo moi c'est na ba magie ne wana ne bité ti ba tuna poto ba zo benga ba sepela pour mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, bonjour chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs. La princesse de l'Éternel à mon poste pour vous servir à travers cette émission témoignage. Je reçois maman Déborah et papa Michael. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques qui nous balancent la régie. Et puis on se retrouve tout juste après. J'ai dédié ces cantiques d'ailleurs à papa Guy Labala aussi, à la grande dame qui est derrière. Maman Lauriane Labala, aussi ma soeur de chaque instant, Nika. Maman Betty Kokelea, Nathalie Moussibou, maman Fourata Boulo Sako Mokonzi. Allez, Katela, Yambaloya taba pastel bakokata. Allez, Katela, Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Baye na maladi ba pesi bino buku alopango kosimba bozo boya ko traiter mo
mitema nini na mabe boza nango vraiment. Mama moko aye na mwana ne batalisi nga lisu tala aye na mwana bakomi wana oh pesa mbongo a gant oh pesa mbongo a boy mama na bite naza mbongo te bozwa gant na bino soki nazongi ndako na koluka ata mbongo akodefa baboy kobotisa mwana wana te mwana aboti mpe na se nzambe bitala makambo boye nzambe eza te. Est-ce que baminganga bayebi ke bilambo balataka couleur à pembe c'est la sainteté, couleur à bleu balataka c'est la vérité, couleur ya jaune balata c'est la bonté, couleur à chocolat eza la méditation, couleur à grise balata kumikitisa, couleur à verte c'est la joie. Pona nini minganga baza mitema mabe bazoyeba nzambe te basunga nzambe ayebi ndenge ni mbongo wana ekokota après ayebisinga tozonga tozomema kote mosusu nde tobandi kokita e tokiti tokomi na place église oyo bajeune fille wana oyo bajeune fille oyo babanomela basigarete tokomi wana nde alobi tokende na église wana oketala toke kuna nakuti bajeune fille wana na bajeune garçon bamosu na protocole bamosu na intercession bamosu bazoyemba na chorale biso mpe tokoti église tootala yesu atuninga oyebi bana basi o nabi osi mwana mwasi banomela badiama akomi protocole akomi kitoko alati jupe neti na makolo tala oyo intercesseur tala o chantre yesu alobi mission ya nzambe na mokili eza bongo mpe na mbala moko bana yango ere bamondira ere babimi na église baye koyambanga oyo aye na enveloppe oyo aye na enveloppe oyo aye na cadeau bapesinga biloko yesu abi omoni mosala osalaki ta ndenge eboti eza te ke mbongo okolia lelo na mbongo okolia lobi eza différent. Mbongo au contraire lelo okorate me lobi eleki liso alelo sala na musala nzambe akopesa nyonso oza nango posa kende yebisa na mokili bato basala misata bana basi bazaki komela badiama bazaki na bamini Egypte so finga bango so boya bango lelo basungi yo te tala baenveloppe badollar oyo bapesi yo doso ozosala mosala nzambe na motema moko ozokangama na nzambe nzambe akopesa yo akotiko te eza moto asala mosala pamba te mais biso to exagere yesu alobi mama Debora kende yebisa na mokili ke bato babungi nzela en tout cas nzambe asepeli te na comportement basali na nzambe oyo ya génération oyo na se ya badi na bale wana nzambe moko alobi asepelaki na periode ya badi na bale mais baoyo nyonso basali na nsima na ye yesu abi yebisa bango na sepeli te babongola liso mitema bolela na nzambe botia bagenu biso nyonso tolela donc bapriere na biso nzambe azosepela te tosali mabe ya mingi tozoteya évangile te tozoteya nde mbongo mais orke il faut toteya évangile après évangile mbongo ekoya so tozoteya évangile mbongo ekoya mais so toboyi ke toteya évangile te totiaka mbongo liboso totiaka bomengo liboso eza malamu te epuis eza solo eza bato ebele oyo baeglise mosusu na te ya biloko bazwa koyebisa nga mama biso todécouragea eza na église moka na Kinshasa tozalaki na porte meka meme likamo ayebi te ere nakenda église wana porte meka koma azoke mosala nakenda na ye te toteya église wana na 2001 tosala appel ya bato baye kobenga nga na ke te ya kuna tolango babeta pe te na place yango église kapululu so mbula ebeti wo nga ena te abi te na 2001 tosala appel ya batola nga natikaki bato boti lelo batolo babeta place o te mama so oyo moto ozolobaloba ka mbongo esili batola yango babetaka te nasala appel bandi babi tokofuta te baliaka mbongo naye kondimaka nga moko naokesomba bato nde batelemaki nasali appel ya bato natangi mbongo nazwi bajeune garçon napesi bango na prix ya to
batol dire eza na boye aleboki somba batol boyana bayena batol babete église ta la réputation bon eza pasi to bongola mitema vraiment to changer vie na biso évangélisation à tour nzamba keno tel sangaka makama ngo pona lelo to sukisa wana vendredi on ya koyoka après tourner on a Jésus nazongaki ndeni on ya oyoka mais pona lelo to sukisi wana na yebisa bino ke parti o yeza mulaite eza mukuse donc na vendredi no ko yebisa bino nga atanga mo epesa nga pasi donc na monika to sali évangile te nzamba lobi yango ke na sepela ki na badina bana na sepela ki na babranam na sepela ki na bakimbangu mais oya bino génération na boya yebisa bango bino bo bongo la mitema na yo mama de bo bongo la mitema bien aimé nzamba lobi to bongo la mitema to koti na distraction mingi et loko nini c'est impossible nzamba pesa biso mbongo et loko nini c'est impossible nzamba pesa biso mituka tozongela nzamba kufa en 2007 makambo nzamba keno talisa nga yango tosala évangile ata na bamboka tosala évangile partout bato na mboka bazosouffrir vraiment nasukisi wana nzambe apambola bino bino bato baolanda makambo oyo nzambe nanga apambola bino nzambe apambola mama Tiffany vraiment mwana mwasi oneyebi te ti wana nayebi te bon yaya naloba so nalobi na peso ata elamani olato epasuka ekopasuka yaya mais grâce oyo nazolela chaque fois mpo na yo ekoleka awa nano babengi yo magicien te mais na ntango balo mwana mwasi na bamagie ne wana naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi mukio nazanango, na agence moro boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyete bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko ko lia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux.
nebite ti bato na poto bazobenga basepela mpona babi acte oyo mama Tiffany asali alegisi yo ntina nsuka toyebi te malgré toza na bandako na covid-19 tozwa eloko te abondelaka nzambe tobima biso toyebisi ete tosala basurprise. Donc c'est que bato bamoni ke eza véritable évangile tokoti na badistraction ya baévangile apama pama yaya toteya bato parole de Dieu yesu aza mosika te yesu alingi aya yango nasukisi wana bandeko na ngai nasukisi place. Merci maman. J'ai une question kamoko par rapport à makila kozongisa makila. Bandeko témoin de Jéhovah bango balinga kozongisa makila te. Mais toki ayo bandol ka bazongisa makila ya mutu. Est-ce que bibliquement ils approuvé? Est-ce que yo ndimaka actuellement bazongisa makila ya mutu musu bazongisa pour la bande soit caractère na au comment on apprécie yango yaya Bible no bien Nicolas parole bon ba sa science vous comprenez la parole de Dieu totea to bagisa science oyo bazo bagisa eza oyo eza ba minganga eza na l'état eza na ni eza science bon yo ko bagisa science monganga yekoli monganga zazo nde monga aza wana yo mona makila sida batemo yo mona makila malaria batemo ba étudier makila wana très bien bato baza donateur batali bazui makila na bango batie bato mais eza mabete mabeso ke ezala bakezwa ka makila motobo basali ni examen bakotisi mais moto abongisi makila wana bon mabeza ni yesu ye moko mama ayebsinga kende batia yo makila mais bazwa ka makila pasteur ya basali na nzambe baluka makila ya bato bazwa te non tokomi wana te na lobango déjà okay. Baluka makila ya bato bazwa yango te pasteur moko aye kopesa makila ne aza na kikwiti aza kinwa pe awo mais aza pasteur na kikwiti yende frère Jéris on apesi mbote yende azwa makila ne apesi batali makila ne koti na groupe na yesu ye moko alobi bozwa ka makila ya mosali na nzambe. Merci maman papa Michael tokona na suka tukutana mikolo boya Nzamba pambola maman Tiffany nzamba azwa lokumu je crois bien que tango nyonso tozolobela ngo mateya oyo eza condamnation te eza juste message oyo nzamba aza na posa ya kobongwana na biso place oyo nyonso ozomonaki ozo-comprendre bien te benga toza dispo ya komeka koexplike lisusu maleme tosungana na prière parce que makambo oyo esalaka mpasi yango mona baeglise nyonso mpe bandimaka témoignage te soko moni mutu alingi apesa biso témoignage mama Deborah témoigne ayokaka biso na bureau mama Deborah koloba synthèse soki aza dispo nde alekisa ba musu balobi te en tout cas ça va na yoki bino me na kobenga bino akotikala kobenga te pona nini po makambo bazoloba eza na ndako na ye po makambo bazoloba eza epai na ye po makambo bazoloba eza na kati ya bana na ye olie aza na souci ete ya ma peut-être bana pe bakobongwana to ye bakobongwana balingaka te donc nzambe apambola bana na nzambe mingi je crois bien batu mingi pe bazali na posa koyeba pona nini toswalaki na mama Deborah mama Vero bozwi réponse na bino donc bambote pai na bino frère Dasi na mama Sarah nzambe apambola bino mama Mireille nzambe apambola bino camarade nanga ingénieur Ndombe yango oyo mateya oyoki nzambe apambola na mama Mimi bino nyonso mama Rebecca na mama Ato Mushinga. Merci maman numéro de téléphone numéro de téléphone nanga eza 081 49 33 98 3 numéro mususu yango so benginga na 081 49 33 98 3 ozwinga te benganga na 084 46 95 025 084 46 95 026 mususu pe yango oyo soko ozwinga te benganga na numéro oyo ezaka yanga 090 38 22 603 090 38 22 603 wana numéro nanga en tout cas nyonso wana so benginga okozwanga mama Deborah soko ozwinga te
ko décourager te mosusu na kozala na masolo na batu mosusu na kozala na baenseignement na église bon yo tiaka mbamba okozwaka yango na pesi mbote na bana na nga nyonso bazolanda nga na mokili mobima surtout prophète Ige na Italie ya ba jeune prophète o bazwi décision pesa ke tosalela nzambe na vérité o balobi yebisa mama Tiffany biso tozosalela nzambe soto banosalela nzambe na gauche droite mais à partir ya témoignage mama Tiffany alekisi biso tosalela nzambe na vérité prophète Ige mbote frère Dashi jeune garçon pe alobi nga na kosalela nzambe na vérité wana bato bazwi décision mama Bati azwi décision mama Élisée mama Solange papa Eric bazwi décision frère Clamis bato bazwi décision osalela papa Ron papa Patrick papa Michel boza ebele so nalobi na tanga bino lelo bokoma so combien bino obo décider que non totia nzambe na frère tolanda nzambe mama Deborah na pa mama Tiffany boyamba bambote toza wana vraiment bino nyonso arrivé à la fin de cette émission vraiment nzamba pambola bino nzamba batela bino bobondela makasi mama Élisée Nzambe apambola yo mama Marie pasteur merci beaucoup maman Nzambe ba pasteur nyonso basali na Nzambe ba frère Emmanuel bino ba évangéliste Nzamba apambola bino obozi décision osalela Nzambe boza ebele vraiment Nzambe mama Feli Nzamba apambola bino na kombo na Yesu Kristo amen. Merci Alain Kiakala, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, Nekab, Marlène Bouy depuis l'Afrique du Sud, maman Betty Kokele, maman Foura Tabou, maman Madé, papa Guy Labala, maman Lauriane, Dadi Mukwaya. Ciao. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu
Tu as élevé un homme le Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Ifoka. Lelo Kongo ezwi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo, Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Jacques Kangudia. Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana. Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani. Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo. Mwambi Tambuluko. Tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba. Israël Lamani. Le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pete po
Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien.